JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balanyos ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na bino surtout oyo bo lingaka soda na bino ya mikili oyo bolandaka ngai bo pesaka ngai confiance patience na bino na fidélité. Tika tenzambe ya lola apambolaka bino na ba mabota na bino na ba famille na bino na ba entourage na bino et puis na ba vie na bino ya tous les jours. Bandeko na yeka kato solo la ndenge zalaka. Mais avant tout, na olinga to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso oeza ya biso na bino nyonso elongo na kombo ya JDK Mopao TV. Oeza ni chaîne ba conseil, chaîne ya polémique te, chaîne ya mafinga te. Bandeko na yebi ki bozali kolanda ngai partout na 4 coins ya monde esika oyo ba congolais ya mangala bazali Congo Kinshasa, Congo Brazzaville et puis na Congo Luanda. Merci bovanda bolanda émission oyo ya makambo etali koyamba batu na poto et surtout batu mingi bazali ko se plaindre na bandeko na biso ya France. Selon les dire ya ba mboka na mboka oyo na zube information na monique il fallait lelo na sailango émission pour ngai soda na bino ya mikili na vandi na France. Na yokaki dernièrement bandeko na biso ya Belgique bandeko se plaindre na ba comportement na biso ya France. Bande kote yo solo la kaka. Likamuna kanda ezate. Yaka ma solo to beta to lukande nini ya ko changer ba comportement na biso bizale na biso na bamboka to vandi. Na joki pe ba nouvelle na Hollande na Pays-Bas bande ko mususu pe kaka ba benga nga indeka ezalaka soda ya poto na mboka bovandi bozamite ya mabe. Biso na bamboka na biso to yambaka bino mais bino po boyamba biso ezaka matata. Mais là na yali toujours défendeur ya bandeko na biso ba congolais oyo ya France parce que na vanda na France. Mais lorsque comme moi mingi bah il faut kolobela yango. Na banzi ba bozali kolanda bwana bwania na yeko critiquer mutu te na indeka na loba o ezali vérité po to ko changer bizaleli to yeba ndenge nini ya kotambola na kati ya communauté. Tozali na bamboka ya bapaya toyeba pe komi respecter toyeba pe koyeba valeur ya baninga. Bandeko ebele baza kosepela te na ba comportement na biso awa na France. Alors avant na kele musika na kopesa na mbote na ngai rapidement na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto Salon Misha coiffure et beauté 27 000 Évreux, place Kennedy. Nakobakisa mbote na ngai na monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Nakopesa mbote na ngai rapidement na
aiko maneno motema ya mama Hortense na Deka Danemark oyo atika kasoda ya potote apesanga yi kombo ya l'homme providentiel et nakobakisa mbote na ngai na mama El Chanto mama Chantal na Vigneux sur Seine 91 na département ya Essonne et nakosukisa na Anita Molenbeek oyo apesa kasoda ya poto ba conseil oyo azawana pona ba encouragement. En tout cas merci. Et Maître Alain Lyon na Argenteuil 95 en tout cas nzambe alola a pambola bino nyonso. Bande kona kolingana nu toyokana nu ndeko na biso oyo atikeli ngai message oyo autayi kolanda émission ka ndeka landaka azali fanatique fidèle yena mobali na ye papa na biso. Vraiment, balingaka soda ya poto mingi, balandaka ngai barataka émission te. Et rataka te, barataka te. Donc, yango, alobaki papa, na lingi, opesa conseil na bandeko na biso, ba Congolais oyo ya France. Yokisa bango témoignage nanga, eza na ndenge ya mabete bandeko na ngai. Na lingi Congolais, oza na boanya, oza na cerveau, oza na mayele, o comprendre que mama, aye kofinga mutute aye pe kotonga mutute po a pe batonga ka batute mais alobi o ezali vérité o tozali ko vivre au quotidien na kati ya communauté et surtout batu mingi bazali ko lagisa musapi na bandeko ya France. Tango mabe ezali il faut toloba, tango malamu ezali il faut pe toloba. Na minute yo tolinga toyo kananu ndeko na biso makambo nini alobi et ensuite tokota na analyse et développement et fin ya émission. Tolanda. Bonjour papa. En tout cas merci. Nous avons fait vidéo vraiment avec ça va biso et ça va bien. Tout le monde a un bal nanga. Tout rata rotala na makambo le barate. Le bar makambo eza fina malamu. Dans la démission c'est pour la maniquer. Nini mama wana fingi bato France ndenge vraiment sola kosola kitoko mika opesa même ba conseil moke na bandeko na biso bafana na France baye vraiment ko changer le comportement wani mama na ninga lubi ngana kutana na bon sens que ya vraiment na kaza ndabu ile kunanga yemba boso aya na Suisse mobali na ye bakinoke notala ndeko na Suisse aya na bana mibali akutana mpe nazala na bana misato nazala na ndako monene ya 5 pièces na ligie na biso ya Suisse ezala 4 chambre napesa chambre moko na bana mobali kutala nasala ele to azonga mbenenga monaka ambiance ezalaka bene toyambaka leki apeke tobosika alali elandeme zongi natikali na kusina na mwana tanti nanga avandi de une semaine apesi na mongo otanti ntango pesa bakosi bakisa ningosanga bike biso na Suisse soko oyambi muntu yo nde mutu fo oyamba muntu mbongo mobali lo apesi zongisa epa mobali na yo nayamba ekomi ndeko na ngai balingi bazonga bakado pene ezalaka opesi bakado bazwi TGV bazongi mobali na ye ntango omoni mwasi azongi pene ngabetaki lisone na yambi ye abandi kobengisa mobali na nga boya matuka esali na pene boyambi mwasi na nga mobali na nga mbala liboso abima epayane na Suisse nana pene alokola peza bamoi toprofita tokende okitala bango mwana okuta mwasi babia yaka tika na biso ta inseme kwa baza bona bavakansi na problème te nokolanga todemara voiture tosombe yango bakado monaki mobali ambeleki ba 20 mpe biso mpe na Suisse bawe tosomba 20 tomemei bo bakado maki oketala ndeko nayo tokemvula makasi nkuna tobengi na ba 20 heures mobali na ye yambi po alakisa biso nzela tozokoma mpe kalamile te tokoma na ndako wana 20h48 tobengi petit serre tobe toza na se bango balaki na 4e étage immeuble toyebi te eloko bobwakela biso cle ya kobwakela na se bozwa cle bofungola entre toyeba te tofungoli atelemi na porte
porte sincère, on a poussé dans la porte sincère, à zone la bisou. De côté, à zone de l'autre, on a dit que tu as sur les caribous. On a comme des sous, on dit, on a un bibi. Donc, quand on a passé qu'il y a un moment, on a un jeune garçon. On a continué à faire moi, on a quitté le bataille, on a fait ma mata. Et parce qu'il y a un dans mon bal, on a sur une 21. Mais surtout, on a 21, c'est ceux qui se 48 ou 48 comme ça. Au bal, on a la moucate qui doit y appeler ça de ce tambote. Ah, nous, nous, qui nous sommes les alaka. Ah, bon, là, la bien, nous, qui nous sommes tous en bal, on a la moucate. Mais bon, on va à la banacade. On a votre maquille, on a la banalité. On a la moucate. Tuvandi, tulali, tumletongo, mbalakini musa tumona epete. Petite serpe, azinzi la kine, on a qui rendez-vous na mbolo bake kota na mbalo. Totika na ndamu ngana mubali nanga, na bana na bisu muzali na bangu bibali. Isolé go. Na ba bouton ya deja kutu keso bo subio, bo boka na boko benda maite, bilo ko moko ndengwana. Comment beaucoup suba bouton au pipa pour benda maite, o keso bo kuti masuba, et ça qui m'a piété, les langues menango. Bekopena ser na ngamu kwaza na pita unkati na biso ishasa yemtaka ko récupérer biso ndaka cousine nga tokenda ko Suisse des jours pe cousine mususu kutaza ina programme na biso te na ndingi tozonga na biso Suisse noko osola kitoko mais bande ko na biso France toza bande ko na bango bango tamba yaka na Suisse to yambaka bango très bien mais biso suki to na France bayamba ba tote bakima rabato ba tango de rapport à bombe na gara kimio mais biso to kinda ko démarrer voiture Lausanne Genève 360 km ko si mutu de rapport yena ye mais bango ba kinga ko sala ko telo ko na vraiment benda mato ba meka ko changement bouquet ou exemple pas cher par biso ko na Suisse visa cher ko ya ko France mais mutu ya pour biso ko na moto denga lingi akosala nyuso denga lingi mais na France ngana kenda na sukula ta basanité na tango boko et on a besoin de décision madame Mubani pour nous péter ça ba kuma ba côté nazaranga moko nazana ba toujours côté tout côté na libanda to lia na biso to melia to ke bambu talo bitoli mais ne souka la kila l'hôtel en tout cas sur la bien na sepe ma ko pesa wa témoignage ko to ba sur la nayo o me kama ko penda sepe na makambo wana bande ko la biso so mo no ko ya mamoto to ba kenda ko za moke na ko ya ba belete moto akozwa na distance na ime vraiment ya kokima ka bato ya kosala bato bankonde mwana eza malamu te biso na Suisse tokoma ya biso kozwa hotel tozolusuka ndako okenda bano zino ndako mpona koboya bamabango oyo antuka merci papa nzambe azala nayo bandeko boyoki ndeko na biso alobi kaka oyo ezali vérité témoignage na oyo ye avivaki mais boyoki atangi kombo ya mutu te alobi oyo ezali nango kaka makambo tokomona po bandeko ya Hollande babengaki ngai balobi nanga la même chose bandeko ya Belgique na banzi bomona pe ba vidéo ya bata Belgique bafinga bato ya France que toza mitema mabe soki baye awa tokimaka bango me biso so na Belgique basungaka biso ba viande ba côte fumée whisky ba makambe belé kosunga vraiment ba se comporter donc na bolingo ya communauté mais malheureusement soki bango baye na France batu ya France bazalaka un peu indifférent bazalaka un peu bizarre un peu moi motema mabeka atoloba alors awa toye ko juger mutu te yo mutu olanda émission ya Soleil ya Poto sala commentaire ya malamu ezali kaka les linges sales se lavent en famille donc soki batu ba obeta mbela ba obeta setin likamboyo ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi en tant que mwana ya poto ya kala en tant que analyste namoni ayi komane na lobi nazali koko ya poto nazali nkadia ya poto mais nazalaka mwana ya poto ya kala. Alors to solo la bandeko na ngai makambo etali bandeko ya France bandeko ya France bo partager émission oyo e ko sunga pe ebele. Alors na cadre conseil sikoyo
na oloba boye. Bande on a vu pourquoi en France bon meka ko changer bizaleli. Les anti-valeurs, bah mauvais comportement, bah mauvaise manière, to linga to bongisa. Soki ozana esika ko pesa nde côté. Linga kamemo yambaye, osala effort, bongonde mbalasima opesa ye moi explication. Mais tout tika ko lelaka, magametali mali, magametali courant, magametali ba dépense awa na France, ba mboka nyonso ba dépense ezali. Boyoki ndeko na biso alobi Suisse ezali plus cher kutu vieza plus cher que le Ghana France. Mais ayambaki bayambaka basengaka mbongo te. Alors awa to yoko juger mutu te, yoko boka libanga na mulili te, to inde koloba pembe vérité. Awa bozali à la bonne adresse. Vous avez une adresse ya malamu, soda ya poto awa ngai nazamu ta polémique te, na finga te, na lobaka ozali vérité. Na France, c'est vrai, tous les ba vie na biso ndenge to memaka ngo par rapport à ba mboka mususu, ba Belgique, ba Suisse, ba Allemagne, ba États-Unis, ba Canada, ba Australie, partout, mais en tout cas, ceux qui batu bazali ko se plaindre mingi baza ko reprocher mingi bandeko ya France. Alors, ngai en tant que moi na ya France, Congolais, na France, na kozala ni pour ni contre. Mais na olingat nazala neutre au milieu de l'église. Alors, Babilo Musuto Lingaraton Dimaka, tout se posera la question, pourquoi Elobami Boyi? C'est parce que, tu vas aller dans le témoignage, tu vas aller dans la preuve. Dans la nuit du soleil, il y a moi si, à l'obi bien, comme la France, pour passer quelques jours et à vacances, na famille Oyo Bengi Sadi Bango, solo na 20h48. C'est-à-dire que de 20h30, tango ba bengi, comme na nzela, pembeni ya ndaku, ba bengi sikoyo ndeko mobali, apesa bango adresse complète pour ba ya na ndaku. Ils ont dit à 20h30. Parce que vous avez un GPS, vous avez un ndaku, na 20h48. Vous avez 20h48 na poto. Attends, vous avez na 4h du matin. Attends, vous avez na 3h du matin. Attends, vous avez na 5h du matin. Mais na 20h48, vous avez la noté. Attends, vous avez donc on a eu premier là on a 28 na 20h48 t. Alors toi il va kobongisa minimum de respect quand vous batu baye ba kitaka OK oyambi ba ntuna yo ba ndeko na yo bo matina bango elongo ensemble. Mais oya oboka clé na C ya ozela batu na sincère ba ndeko na ngai na France bo changer bizaleli. Bo changer bizaleli. To changer bizaleli. Y compris ngai. Mais nga na yebi ke soda ya poto ngai na yamba batu. Bazali wana bako ko témoigner. Bande ko nga bo vandi vandi na ba région parisienne. Bo vandi vandi na ba mboka mike kaka. Bo koki ko témoigner soda ya poto na yamba. Le baka ko za muté ya mabe. Obo ya ko témoigner. Mais soki bo ko témoigner. Bo témoigner bo yibisa batu. Ba comprendre que. To vanda na France oui certes. Mais tous amis mandenge mon côté. Soda e poto na sungi na sunga
pe na sungaka ti lelo. Na yamba bana mikie, babunga nzela, na yamba bana ba abandona bango, na yamba ba ndeko oyo baza koluka vi, na yamba batu ebele, na pesa ba adresse ya ofele, na kenda kotika batu na ba kada, na kenda kotika batu na ba préfecture, na sala makambe ebele oyo na sunga batu ndeko. Na banzi témoignage, batu bazali koyiko sa témoignage ya solo bazali na yamba mutu na nzela ka boye azolanda ngai a témoigner na za mutema munene. Donc na ino va par là que veut dire na France c'est vrai batu na batu ba keseni mais ngai soda ya poto na tout à tolote na zolo baka weza vrai na banzi Géry Lubaki na Maman Louise na Bruxelles va contredire soda ya poto ata mukolo mokote. Au passage na pesi ba mote belé bisika bozali na moi na biso en tout cas ba biso belé kuna na Bruxelles. Alors koyemba batu elobika te ke maya moto maya malili gaz courant non, il faut oza motema monene. Motema monene. Mouta benda même pas chasse d'eau. C'est-à-dire, akeko souba mais abenda te. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? To changer bizaleli. To changer bizaleli. Ce que oyamba moutute, yebisa est vérité que na ko oyamba yote ndako eleki muke. Bandi ko nga yiso ndako sa muke ko oyamba moutute yebisa est vérité. Mais ko pesa y espoir te que ah soko ye nenge bo sali manike bo pesi manike tellement espoir manike a komi awa bino nyoso tout la mwisi ya zazaza abenga boye téléphone kangi aloba boye téléphone kangi batu ya France biso so komi na kati ya lo ya batemite ya mabe yango vraiment na yeko pesa ka conseil bandeko na biso ya France bo yokaka bo linga bo changer ba oyo baza ya motea monene motea malamu bazanga rate bazali. Kasi ba oyo pena nou bo changer te bo meka ko changer bo meka ko yoka pe nenge ba ninga na bino ba ndeko na biso ba congolais oyo ba mboka libanda ba mboka mususu baza ko se plaindre na ba comportement na biso awa na France na lobi biso au pluriel na nga pe na kati. Alors to sololi na en famille. Donc c'est à dire que mabe zali oui to lobela yango. To ko betila mabe maboko te. Mais malamu to betila yango maboko. Dans la minute yo mabe ezali to meka ko bongisa ba ndeko na ya France boyoki soda na ya pota vana na France na eko beta mbela bo meka ko changer bizaleli ezali malamu te soki obengisi mutu na mboka France akomi na gare akomi na aéroport yo téléphone okangi ba makamone yo sa mingi kaka na France. Alors dans suka awa merci vraiment na ba obola na ngai merci na partage na bino. Bon partager émission oyo et sunga bandeko na biso oyo tofai na France ba meya ko changer design na bango awa ba yeko tonga mutute ba yeko finga mutute to ko loba ozali pepele pembe et vérité. Merci to komi na prochaine émission ya boye ezalate na suka na yango na kopesa mbote rapidement na ndeko na biso na kati ya Crey Alexis Koubat. Merci na ba commentaire na yo na ndaka nyonso na kopesa mbote na ngai na Patrick Koulosa na kati ya Arpajon na 91 et na kopesa lisusu mbote na ngai na boutique Mama Africa oyo ya le boss John pesela ngai bandeko nyonso ba mbote bisika bozali kuna na kati ya boutique exotique na biso. Et la profité pour appeler ça exotique Nina na kati ya Arpajon 91 na département ya Essonne ba mbote et belé. En tout cas merci na bino stu obozali kolanda ngai Mama Chantal. En tout cas merci na ba commentaire na yo merci na nyonso na ba encouragement na yo. En tout cas nzambe apambola yo na papa Gary na kati ya Vigneux sur scène na 91 et na kosubisa na maman Angèle. En tout cas merci maman Angèle na Crey
nzambe apambola yo na yebi ke nyonso kosimba. Donc na suki awa bandeko na ngai tokomi na prochaine émission ya boye ezalate. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.